Spectateurs habitués à Masolo et à Congo, Mbotemingi na balandi nyonso boza kotala biso de partout dans le monde à travers nos chaînes partenaires. Je cite Visionnaire Télévision, Movie Channel TV, pe na ba chaîne partenaire Nanzela et YouTube, Trace RDC News, Masolo et à Congo, Tard de Télévision. To pesibino Mbotemingi, boza ko continuer ko pesa biso confiance pe na batu banso oyo. Boza ko liker, ko commenter surtout nos analyses, nos émissions, boza ko pesa biso sous makasi ya kolukela bino, ba analyste politique, ba communicateur, ba élu peuple, Oyobino peuple, ça la confiance au Barama Solo et Congo, c'est votre émission sans parti pris, tous à la neutralité. Ah, bon, on aura comment te faire défier à Kabatoya, FCC, PPRD, la Moukaï de paix, signaux sacré, résistance, quoi que ce soit, Toyaka Awa, parce que Zali Masolo et Congo, et c'est le cas quand tu as parti pris mon copain, on a coupé Sabino, surtout plus, bande en ligne, information de chaque jour. Mesdames et messieurs, tu as le Masolo Mingité, mais tu as na. Nzungu 3 sujets très capitaux, entre autres le Cameroun Italie consensus ou les élections en 2023, parce que vous n'êtes pas sans ignorer comme le Cameroun consensus et banda qui uta kala uta bayi politique et bele bana ko senga yango to éviter to kokendaka na ba consensus ya consensus est-ce que zali pour na partager gâteau to zali consensus pour na kosola vraiment iyo esengeli to bongisa maponomi moko très équitable, apaisé en République démocratique du Congo. To kosola le Cameroun Italie maponomi ya ba province. Oui, plus ou moins 14 provinces qui touchaient, c'est là qui était organisé, topé séné, organisé des élections pour nous gouverneur, vice-gouverneur, la ville province de Kinshasa depuis moi mboka na Mungu akenda tozela rataba pese la biso libaku na mwana mboka aromuku na oazali ko incarner vision ya le peuple d'abord, vision à Bavri qui nomme jusque-là, tu as battu ton commis wapi. Tu as battu ma solo on a paix. Yom tu as commis tout dans le Cameroun Italie dossier là-bas. Des combouilles, est-ce que ma solo tu as qui wana yami tu kawana bakanga ki baminere ainsi de suite. Est-ce que cela est vrai? Simba ici quand vous allez te kolobela yango et au finish tu regardes pour ceux qui ça dans le Cameroun Italie diplomatie ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba ikebele balobi diplomatie ezali vraiment faible parce que départ topé déplacement ezali moins mingi mais retombé pour na basusu ba ezali te ndakisa Claude Molisho boye bazala invité mingi natanga kaye pamba te albarande ko mbuyi mutu nyoso ayinyo sakra ko ya la kisa vidéo yo banda bazali na pouvoir atakambiste togone ayete wana malobande ko Claude Molisho vidéo ezali ki makate et puis ba ikebele balobi diplomatie oui mais ils allaient vraiment na niveau T ya hauteur ya ba sortie ya mokonzi ya moka yango ete tolobi lelo tokolobela est-ce diplomatie ya chef de l'État et apporter gain de cause pour l'intérêt ya peuple congolais ndenge yemoko atali sakabino beli ya peuple gouvernement na eke bozali bana misala ya peuple ndakisata yemoko asilia ko rappela kabiso ki bozali wana pona ko servir peuple est-ce que diplomatie bino boza kotala biso ezo apporter nini pona population congolaise to anosa ki bino ke to kozala na bango bazaba nani bazali ba communicateur moko na ngambo ya union sacrée moko na ngambo ya la muka précisément de l'UDPS précisément de décider parti cher ya mona muka Martin Fayulu mani de bien ki akima biso mwa mingi talisa ba imboko balanda biso ndenge nini mboko ezali ko évoluer très bien maître monsieur Gustave yepazaka na biso mingi moko ba communicateur UDPS mbote na yo. Oui, Mbote Ndeko Moïse, on a fait Mbote Ndeko Nangai Henri. Merci beaucoup. On a dit que l'autre, ça, la débat, mon coffre, moi, ma cassi. Très bien. Un débat où il faut pousser population, ça dit qu'on a besoin de réflexion. Et parce qu'ensemble, biso tout ça, la débat, n'a pas plan dans biso, comment est-ce que nous pouvons pousser les autorités à faire mieux et encourager bango pe na bisika ou bazali déjà pour ça là. Merci Mingi, Tokozala Bongo na procédure il y a 4 minutes, il y a tour ya parole et en tout cas chrono nanga ina zaina chrono ndeko Emmanuel Mukuma ya senganga ndeko mbuifo somba chrono maître Emmanuel nasina sombi chrono 4 minutes ya parole kozala respecteur tokosola na imatali ba consensus pour les élections en 2023 ndeko Henri ba tobele ba ko attaquer bino na ngambo ya eside mingi la muka bo changer d'ici ko na bino liboso za ki vérité des ignes liboso za ki maponomi mais sikawa bozali prêter à kokena maponomi bokomi ko senga consensus alors ngala linga tina za la porte-parole lokola yo moko zali communicateur oki mbela ya peuple pena bato bazali ko kamamboka balobi bongisa mite pona maponomi votre mot za na 4 minutes à parole. Non en fait koloba ete biso la muka to bongisa mite pona maponomi ezali kobuka lokuta parce que yo moko lobiawa olobete tozali koluka consensus
koluka consensus elingi koloba ete te ke bandeko babongami te mpona kokende na maponomi kasi koluka consensus ezali ete tozali kosenga tokende na maponomi ya malamu tozali koluka maponomi oyo ekozala netre pamba te depuis tosala baélection na mboka oyo baresultat nyonso bapesaka ezalaka baresultat ya malamu te ezalaka baresultat oyo eutaka na irne te yango biso tolobi boye po tokende na maponomi ya oyo esengeli ete bapartie prenante nyonso ya maponomi base mettre autour d'une table mpona koyokana mpona kozwa consensus tokoki kokende na maponomi te oyo bino bozwi arbitre boye na ye na ngambo na bino ozomona maponomi esengami ezala bongo netre soki totali bongo naza je crois na ndeko na ngai ya IDPS na ngambo awa na baélection esalamaki na 2011 bazalaki bato ya liboso akobelela vérité désir na 2011 na ntango ya papa na biso Etienne Tshisekedi parce que bapamba te baboyaki maponomi wana résultat maponomi wana esalamaki malamu te déjà au départ na processus électoral wana consensus ezalaki te contradiction ezalaki makasi mais na yango na 2018 mpe baélection esalamaki bongo oyo ezalaki baclé barésultat ezalaki na ndenge malamu te bomonaki ndeko nanga ndenge akende kopesa résultat sans pour autant basilisa compilation ya barésultat toyebi te barésultat apesaki wana azwaki yango wapi biso totali ete kolandisama na mai nyonso eleka wana tolobi ete on ne peut pas continuer comme ça toluka consensus tosenga ete seni ezala dépolitisé parce que totali ete bayi kotia mbilinga na seni eyi bongo bayi politique oyo bazali bongo ebele biso tolobi ete totia seni ekoma dépolitisé je crois que makambo tolobi yango mingi seni topesa bongo na bayi confession religieuse na consensus na consensus boza kosenga consensus ezali nini consensus ezali boyokani parce soko otali ete logique oyo tokokende nango sur loi organique oyo ezali portant fonctionnement organisation ya seni bandeko bapartie prenante ebele bongo na maponami ya 2023 bazali kotelemela yango ezali kaka biso lamuka te bandeko na biso ya FCC bazali kotelema yango bandeko na biso ya Union Sacrée bango mo mpe bazali kotelema yango otali ete na ntango na bandeko ya Union Sacrée ndeko Katumbi oyo azali ensemble pour le changement pour la République je crois azali mpe moko ya ba Union Sacrée ndeko Jean-Pierre Bemba azali moko ya ba Union Sacrée ezali kaka lamuka te ezali kosenga makambo ya consensus bango kuna mpe na ngambo na bango bato mosusu bazali koluka consensus ezala mpo ete tozala na maponomi moko apese esengeli te tokendaka na maponomi oyo à chaque fois élection esalami moto moko boye alongi na ye maponomi te ye nde bapiblie ye ozomona yango eza kosala ete Congo ekende liboso te pamba te moto abandi azali kokamba mboka na lolenge elongo bani te bozali kokamba mboka bozali kose servir na cuisine donc bato bakambia mboka baza confondre mboka na ba bien privé na bango bako gérer mboka c'est comme si baza ko gérer ba poche na bango et en fin de compte yebi ke tokokende na maponomi na kozwa moto moko na kochakuna ako bouleverser résultat maponomi pour proclamer nga vainqueur ya ba élection ya mo biso total tolobe te tokoki ko continuer na lolenge wana te tika ete toluka consensus avant tokende na ba élection tika ete to dépolitiser seni. Alors, nalingi boza la claire de Henri parce que vous allez communicateur, il y a parti politique décidé pe communicateur membre ya la muka. Yebisa ba kongomani. Consensus n'est boza ko décrier yango dans l'ensemble. Ezali boni parce que bato belé baza ko telemelango parce que balingi bino lokola bo koki opposition te boko luka ko ya na kati boza pe partage ngado boko tana moi pouvoir qui n'a ko organiser. Alors bino boko lo banini na bato ba ko bana. Non, moi je crois que c'est un faux débat. Puisque vous savez, Baouta Oussa la concertation na Bangwa, même qui ndeko Katumbi na ndeko Bemba na pouvoir, na gouvernement, so biso la muka, to linga ko kota bongo na gouvernement oyo bazo benga soki ba warrior, soki ba warrior, mais to kenda na concertation na bango biso to monake te ezali bongo. Et l'autre démarche, démarche pour aboutir nous sommes prêts pour aller aux élections. Quand on va être biso toko luka kokota na pouvoir, non, biso toko kokota na kokota na pouvoir te. Ce qui toko senga été to se mettre autour d'une table. Ezali pona koluka ko bongisa ete maponomi sala na lolenge longo bani. Ezali pona koluka te biso to se faire santé financière ndenge bandeko ba koloba. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Et ce qui biso toko banga ko kene na maponomi. Toko banga ko kene maponomi na parti nini. Avec l'IDPS qui n'a jamais gagné des élections dans ce pays. Hein? Je crois que vous êtes au courant. Parti oyo nanu ba gagner maponomi na lolenge longo bani te. Biso toko banga ko kende na bango na maponomi pona nini. Ba parti oyo bazali na impopularité. Et en plus, au-delà, il y a une popularité na bango.
bakambi mboka na lolenge elongo banité na lobaki awa balie na cuisine babandaki na union sacrée biso tolobi union sacrée wane kobote eloko te union sacrée pesi eboti ram mwana kisimbi oyo azali bongo ko nyokola baimboka bango balobi na biso le peuple d'abord na ebité ezali place nini o bango eloko ni bakobenga le peuple d'abord ram nde ezali le peuple d'abord tokomona la famille d'abord tokomona les amis d'abord et aux élections de 2023 moi je crois que bande konabiso bakozana eloko ko présenter na peuple té très bien nous la muka nous avons aucune raison ya kobanga kokende na maponomi na bango mais tokokende na maponomi na bango te na maponomi oyo bango bazui bakambi aseni batie na bapoche na bango bayebi ete moni bazali wana ezali kaka bango nde bako soutenir Kadima Kadima mais biso tolobi ete na kosilisa na koshite biso tolobi ete problème na biso ezali kutu ya ndeko Kadima te biso tolobi problème na biso ezali ya seni structure oyo kosala ma maponomi parce que esengeli ezala dépolitiser ba politique ba politique ba tondi yo botono mingi ndeko Henri principe ya émission omoni ndeko Gustave Ninga Fandi très calmement na stylo na ina kalpen ko notaka le point essentiel. Très bien. Alors Tolanda Baimboka, mwana mboka Gustave. 4 minutes à parole mécanicien. On note belé consensus, priorité aux élections de 2023. Non, écoutez d'abord les consensus autozobeti la le solo autour il y a problématique il y a CENI. Ezali réglé na kati ya Assemblée nationale. Donc le vrai cadre au consensus soit ne ko salama eza kuna na kati ya Assemblée nationale o nani Martin Fayulu na muzitu bazali ba député. Et vous serez d'accord avec moi, mon co-débatteur est là, il ne va pas cette fois-ci refuser cela ou soit nier. Ce qu'avait fait Martin Fayulu n'était qu'une proposition. Il a fait une proposition selon son esprit pour soumettre en gros ce qui Torokende, l'autorité politique, là je parle du président Félix Antoine Tshisekedi. Ah bon, dans ce sens ici, na bengi ici ba parti nyonso boya dialogue autour ya CENI. Et vous avez consensus te, vous avez dialogue autour ya CENI parce que tant que benga ba autorité politico nyonso. Non, laissez-moi évoluer. Les autorités politico ba bengi bango, ba je pas réglement, ce sont les autorités politico. Ba rolinga baya, ba kozala je dirais entassé na kati ya plateforme. Plateforme ya Union Sacrée, plateforme ya Lamuka, plateforme ya FCC, plateforme batindi batuna bango cette fois-là maintenant que jusqu'à ce jour ici la CENI n'est pas politisée. Au contraire, c'est la pensée de Martin Fayulu autour de ce consensus qui voudra assez que la CENI cette fois-ci soit politisée parce que Ekobimana cadre institutionnellement reconnu aux l'Assemblée nationale parce que bango ne bazali institution aux ezali reconnu na ba légifération ce sont eux qui légifèrent des lois na kati ya mboka na biso et comme siko ba politique ba fandi ba pesi boule na bango ba sangani ba Martin Fayulu ba Moïse Katumbi ba Jean-Pierre Bemba, vous comprenez, ba fandi ba sangani parce que vous allez me dire que non, Balisanga Bonganga parce que baba spécialiste à dialogue, Balisanga Bonganga ce dialogue exact à la ministre té. Non moni anga zolé la bongo. Donc azolé la fort parce que ce dialogue est ya ministre. Alors, tant que ba fanda ba komi ko émettre ba pensée na bango. C'est cette pensée là qui sera d'ailleurs la matrice vraie. O ekotambu sa CENI. Et vous serez d'accord avec moi aujourd'hui, il veut nous dire que non, la CENI de la fois passée a été politisée et même la philosophie de la CENI actuelle est politisée. C'est faux et archi faux. Nanga n'était pas politique. Abe Malumalu n'était pas politique. L'autre là qui est au Boloko là n'était pas politique. Non, n'était pas politique. Mais au contraire, c'est la pensée que nous détestons. Donc s'il y aura des politisations, ne sera pas au niveau des individus, c'est au niveau de la pensée oyo ekotambusa CENI. Yango moninga na lobake no même proposition na bango basala kwa na Martin Fayulu. C'est une proposition banale. C'est une proposition qui ne tient pas. Pourquoi? Ils veulent qu'il y ait la dépolitisation, mais na kati ya composante wana ya CENI ezala les actifs et les passifs, c'est-à-dire là je parle na bato ba en assemblée plénière na ba o ba composer les bureaux actifs. Il y a quand même des hommes politiques à l'interne, vous comprenez? Alors, pour Nangaï, les kamba consensus wana il fait kota na kati ya mai. Vrai consensus
tinda ba représentant na yo ndenge assemblée nationale esengaki otindi ba représentant na yo bakoti na kati omoni lelo oyo. Le Congo, nous n'avons pas un problème de institutions, mais nous avons un problème de individus. On ne se fait pas confiance. Lui, venez de citer ici le nom de Denis Kadima. Mais moi, je m'aimerais vous dire, Denis Kadima, na lobaka yangomba le kaka sur hôtel émission tout salaka na mon confrère, mon collègue, mon petit frère Léon, il était avec nous ici. Yves Kalombo, ben appelé Léon Kalombo parce que nous sommes des ba prénom na yi. OK. Comprenez? Et awana lobaka ni Moutou azalaki na secrétariat technique, celui qui chapeautait c'était l'abbé Cholé. Et avant bakoma na désignation ya ba candidat wana, c'est ba travailler, il y avait plusieurs candidats, l'abbé Cholé avait retenu 4 candidats. Et parmi ces 4 candidats, il y avait Denis Kadima. Aoutaki likolote ba bambie non, il a été retenu par abbé Cholé. Et tant que va passer ba interview na bango. Na kosolona bango nyonso, la personne ou le candidat qui a été mieux coté par Abbé Cholé, c'était Denis Kadima. Mais aujourd'hui, ça crée la contestation. Non, pourquoi ça crée la contestation? C'est parce que tant que non, on ne peut pas accepter Denis Kadima parce que il est de la même tribu, de la même province que le président de la République. N'est-ce qu'on Congolais on ne soutient pas Denis Kadima. Denis Kadima nous avait été déjà proposé na musala o ezali kosala mabango beaucoup na kati mais lokola kaka bazali kolongola ye parce qu'il appartient à la même tribu que le chef de l'État de l'Okana Tozali Kobo et Yango. Merci beaucoup. Parce que par après, je n'ai pas encore repoussé mes 4 minutes apparemment. 1 minute, vous avez. Ok, merci beaucoup. Alors, Nabi Kende Konanga, Mouté Mezo Pelaye déjà. Alors, Naesi Kawana, consensus sur Kozalama Kate. Vous comprenez? Départ des gens d'Engese Kendaki quitte seulement na SCC. Na oyo bapesa o ba na $100,000 ba tambola na ngona pona ko musala ba lobbying wana na Senko oyo Abbé Cholé abengisaki le président ya ba église c'est quoi le représentant légal ya ba église il y a une église comme ça abengisaki na kati ya bureau azo luka corrompre moralement. Vous comprenez? Oh non, on soutenir candidat au ngana oyebisa Abbé Cholé ti kabilo kwana. Yango wana, non, il avait, non, pas le candidat du chef. Son candidat, lui, il a dit à ce monsieur-là qu'on soutenir Denis Kadima ou qu'on soutenir candidat au ngana koyebisa au marché na biso. Et puis ça que boyebisa pourquoi on soutenir Denis Kadima azanga mamba koloba. Mais ce sont les ambassadeurs qui ont révélé maintenant que batamboli na ba ambassade Senko. Non, Denis Kadima, il est expert par rapport à ma candidat Nyoso. Mais Tozobo et Kaka, pour Nazali Moulouba, Bamoni Bango Zoba, Bamoni Bango aventurier. Très bien. On a fini, on a vu ambassadeur, Bamoni Bango Zoba, Bamoni Bango aventurier. Et va mettre même en doute, soutane au Bango Balataka. Abbé Cholé Aloba bien, il avait balbutié na TV5. Tant que solo, il y a 40 000 smartphones. Tout le smartphone est aux alatés. Ata okapi apambo ezosalama awa epa ya mwana mboka congolais wana bokozwa yango te ata komi. Merci beaucoup. Na sepelaka bito mati tango to kita wapo bato bakolanda biso baza tellement maele pe mingi ba ebi tellement pe matière oyo approfondir to beta wa esengeli bazala na calme ya kolanda ba analyse na biso très bien parce que tozo kosunga ata ba confession religieuse onga na ba ko kanga mboka na biso en otage te. Donc on a kosenga bango ba kota retraite ya mokolo moko ya jour moko nzamba ko révéler bango. Nos pères spirituels, je pense que nzamba ko relever ako liebisa bango na kambaseni. Dossier ya ba élection na ba province. Na biko noter belé. Ngaya principe exact aucun un sujet soki ko balayer oyo matu esali ou pas sur balayer tout en respectant votre timing. Dossier ya ba province. Et qui a annoncé plus ou moins 14 provinces, c'est qui va prononcer ça. Mais jusque là calendrier en OK, ça y connaît. Comme il soupçon la province Moussou, entre autres la province alors là-bas, les Cambotali ba minéré, bateau bas, sur zone de voyage, n'anga beaucoup na province alors là-bas. Vous étant canaliste, communicateur. Notamment on a vu sur IDPC. Quel est votre mot? On n'est pas IDPC hasard. Quel est votre mot? Vous avez 4 minutes à parole. Nalina rebondir, amara monde Guadobia wa Fayulu
le président Fayoulou et le président Mouzi, tous sont des députés. C'est un faux débat. On ne doit pas à chaque fois revenir autour. Il y a débat que le président Martin Fayoulou, c'est un député. Je crois que il faut tout le temps à ramoube. C'est ce que la bise tout le temps à ramoube pour les kundi. Tout le temps à moi constitution. Ming article 110 à constitution. Et que Talisayo était neni tchaka fin na mandat ya député. So autant à moi comprendre ma rambo mingi wana. Et c'est un faux débat. Très bien. À l'objet, c'est aussi un faux débat. Je vois que là, c'est quitté. Nyonso, il y a Lamouka, il y a ici des députés Nabiso, il y a ici des Bazouaki, Bajip, Balissad, Nabamote, ou la corruption. À mon côté. À ta député Moroté. Je crois que vous avez suivi le meeting. Vous avez un meeting, il y a qui sur place. Baili Nabiso, Balobaki, Batal Sake, des Jip, ou les alliés Jip, il y a corruption. Jip, il y a bon, il y a Bako, Moumani, qui affecté à mon besoin. Mais bon, honorable Bosso, c'est le président de l'Assemblée nationale le plus médiocre depuis le président de l'Assemblée Bazalawana. Non, le plus sage. Le plus médiocre. À 79 ans, à cause de la garçon de course, il y a M. Félix Cité. Vous comprendre? Donc, c'est un faux débat, c'est une distraction. Il y a Sali président, il y a Assemblée nationale. Peut-être que vous confondez Moussala Naye, il y a président de l'Assemblée nationale. Donc, voilà. Le débat, propos autour, député c'est un faux débat. Député ici, avant Bajip wana Kabwama, il y a eu un point de presse et Salamaki. Il y a eu Bajip wana te. Et si ma Bajip Kabwana, j'ai mis ma main à couper. J'ai mis ma main à couper. Il y a un machette au Cataloboko. Député Nabiso, mon côté, il y a ici des Azobajip, oh, il y a corruption. Très bien. C'est ça. Là, il y a un sujet. Il y a un sujet. L'élection à la province. Non, la cité. Non, je crois qu'il est clair dans ses propos. Je crois que vous l'avez dernièrement à la télé 50 ans. À l'Oba qui était candidat à chef. Ils ont reçu des menaces pour imposer Ndekodeni Kadima. Makambo Kolobi, il y a Makambo Ndekodeni Kadima pour Azali Kassayen. Non, nous devons arrêter de manipuler nos frères Kassayens qui sont en train de souffrir. Ceux qui parlent de tribalisme, Kassayen, tribalisme, c'est une minorité Kassayen, mais allez-y au Kassai là-bas. Les Congolais souffrent, mes frères du Kassai souffrent sérieusement. Banzela ils atteignent à Kassai, école les alités. Tribalisme, c'est un faux débat. Pour manipuler la tribu à Congo. Nous sommes censés être réunis en tant que Congolais. J'ai suivi M. Félix Sekedi. Qui aux États-Unis parler du tribalisme, un président de la République qui est censé garantir l'unité nationale. Il y a ma tribu. Non, un président ne parle pas au nom de sa tribu. Un président parle au nom de la République. Et Negonanga, ça peut tomber quand il y a débat, il y a tribalisme. En tout cas, moi je ne vais pas me plonger dans le débat, il y a tribalisme. Oui, le problème de Negonanga, qu'il soit compétent ou pas. Mais le problème, il y a beaucoup plus. Je l'ai dit l'autre fois ici. Il y a une neutralité, moralité, et contact. Et bon, on décodéni kadima. Le voilà, ils ont reçu des menaces. Il y a eu un bon état qui pour Ndegowana. Bangon de Balobete et Sengel Ndegowana. Jusqu'à là, la justice. Justice aux ordres. Justice aux ordres. Ce qui justice Azalia existe. Makambo Yaram, Bako Iba Baimbo Kamisolo. Après avoir Koyiba président Eli Martin Fayoulou, victoire nous avons en face de nous une justice aux ordres. Aux ordres de qui? Aux ordres de qui, monsieur? Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Faut pas dire des histoires comme ça à la télé, monsieur. Laissez la justice être indépendante. La justice fait son travail. Vous êtes journaliste, faites votre travail tout en étant neutre. Très bien, je suis neutre. Nous avons en face de nous une justice aux ordres. Je suis bien clair. Ceux qui justice soit les alliés aux ordres, ceux qui justice soit les alliés partialité. Bande Konabiso Bakoui, peuple congolais, bon, on a marmota l'Iram. Moi, je suis union sacrée boti. Au Bakoui, Bandeko Kiba, ça va bien qu'il s'agisse l'Assemblée nationale. Akimi Azo Kekenede Ponani. C'est un monsieur qui ne respecte pas les institutions de la République. Ceux qui sont l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de l'Assemblée illégitime. Ceux qui sont députés, ils sont vraiment pantalon. Ceux qui sont là, ils sont ceux qui sont Kiba, ça moni bango basité, moni bango balatima poutate. Pour nani, Assemblée qui convoquer ministre. Aya pour expliquer parce que Congolais za kolela na matali ram ndeko ana tali amoni bango tina ta moni bango pamba bi na koyate
bon makambo bon bino bino biso to mona o malamu ezali malamu te donc makambo ya tribalisme ezali faux débat ndeko alobi ezali ba proposition na biso ya lamuka ezali banal non nous ne devons pas éviter vous tombez trop dans les insultes ou to benga batu bazobawa à chaque fois que nous discutons avec nos amis de l'IDPS ezaka ba injure ndezala ba insulte ndezala non nous devons être rationnels na mamuto koloba esengeli to na biso te tozala exemplaire tozala ba modèle moi moralité eza malamu to tombaka mingi na ba insulte te ndeko ba proposition na biso ya lamuka ezali ba proposition moko banal te ezali ba proposition moko ya malamu bino IDPS bien que biso le toza na résistance bino IDPS bosali 37 ans la lit na bino soit disant lit oyo bokoma ki essoufflé et puis boye kondima kosala sous-traitance c'est pas un ndeko Kabila bo proposa ki nini na ndeko Kabila bo proposa nini na président Mobutu eloko moko te ozomona donc nous aujourd'hui nous sommes fiers ya ko proposer ya kotala ete makambo koleka na mboka ezali bongo malamu te nous sommes fiers ya ko apporter ba proposition na biso et c'est à vous maintenant de voir s'il faut que nous puissions nous mettre autour d'une table pour discuter pour trouver terrain d'attente pour na ete tokende na maponomi oyo ya kimia tokende na maponomi oyo ya moibité parce que ba dirigeant na biso mingi za mutu ta makoti na bokonzi akomi ko confondre pouvoir na bien privé na boutique na bango ya famille. Alors oui bon, na kosala di n'importe quoi et na 2000 na maponomi tango ekoya na kozwa moto oyo akokamba maponomi na ko manipuler. C'est ce que Ndeko Kabila fait pendant tout son temps. Kabila azalaki en 2006 a gagné jamais élection. 2011 a gagné pas élection te. Ndenge moko pena ndeko na biso Chilombo. Donc tozali ko continuer bon na bakambi bazali légitime. O bazali ko yoka soni na illégitimité na bango te parce que ils se font de l'argent na sima ya illégitimité wana. Bazali ko luka ko continuer na pouvoir na bango na illégitimité. Lelo de province. Boko luka na 2023 boko m'appelle vous la baisse illégitime. Je crois que les Congolais bakoti que la bino tenté. Une minute à dossier à province. Makambo tali ba makambo ko leka na province bango nyonso na ndeko na ibide epaki ndaka lola bango nyonso ba mo kende kaka lola katanga lumba botika peuple congolais na pasi awa boko landa ba minéraux. Je crois que makambo tali ba gouverneur désordre wana bandeko na bato ba tia en place ezali bandeko na biso o bazali ko kamamboka lelo bandeko na biso Gustave nde bazali ko profiter na trouble oyo esala ni bongo na ba niveau ya ba gouvernement provinciaux nyonso. Parce que ma ponomi tozalaki na mona 2018 ezalaki ma ponomi ko sérieux Ndeko Kabila mi pesa majorité na assemblée nyonso tout na ba mi pesa la majorité na parlement ne ba yoka na ba kabola c'est-à-dire yozu présidence biso tozu ba majorité na assemblée nyonso tout ezali bongo oyo tozali ko bika lelo la réalité et nous souhaitons que l'élection ça la élection la transparente oyo moto ya kolonga yende azala kolonga parce que parce que na Kinshasa makasi awa soki na Kinshasa biso na yo to na Kinshasa awa to ko souffrir bon bandeko bana ba province et soki botie trouble na niveau ya ba gouvernement provincial kuna c'est que vous amenez les chaos na niveau ya ba province. Très bien. Na Kinshasa awa ngobila ko kokate soki ba ebisi yo otanga mabulu boni za na ville ya Kinshasa oko sala ina ne aussi lisate et bon si ko souhaite na ba province kuna donc c'est le sous-développement total. Merci beaucoup monsieur Henri Melakamai Sokomati Fokita. Monsieur Gustave, tokokabwana pe singa maite. Mai ezako ya partenaire bazakolanda biso mai ezako ya mai ezoya. Ndeko Gustave, vous avez 4 minutes à parole, bon autour de la paix diplomatie chef de l'État parce que le ministre n'a pas commis pour épuiser. Likamwa ba province, bien que en principe peut au balayer pour ce qu'on l'appelle mutu ya ba kongomani na o ndeko ko débatteur na wasili koloba, lisolo ya la province tokomi wapi. À quand les élections dans la province Nabiso, pays les sous sont des palobi bino pour ni kaburo ba kongomani muto ba kongomani est propre yo ki makamba malamu makamba ko sokola muto ba kongomani ezalite tika ya beta masola diplomatie to avancer. Nazaki na maloba. Les Coréens a voté une présentation émission T. C'est ça pour faire l'équilibre. Donc un gars pour le baquet. Ce qui a comme balé au de Coréens a moni que ezali na banalise fondée T ya na argument contraire ni na biko sokola muto ba kongomani réalité ba kongomani muto ya réalité. Non, na sens wanate na boy pena za la mal interprété par ba congolais. Ndeko Gustave makani sinayo. Merci beaucoup. Au moins pourquoi Ndeko Henri Aboyi n'a répliqué parce qu'il dit qu'il a lobby tellement le kuta mingi tant côte sabana ya Congo bazali ko na biso ba vérité ba robosa na lokuta nyonso ya oti koloba ya koloba que na maloba na ngai na insulter je ne pas insulter et fandi likolo ya province ya motuté donc ezali nde autour ya ba valeur
nous sommes énumérés que ça soit sur le plan moral, donc la probité morale. Alors, Batalaki n'a pas une expertise parce qu'on cherchait un expert. Okay. L'expert ou l'équipe bango nyonso c'est Denis Kadima. Mais tant que ba sango na ba SSC ba komi kolanda bango ba ambassadeur komi sa bango te malgré kazan ba expertise na ye mais tozo lingate parce que il est de la même province que le chef de l'État. Yango ba ambassadeur mais o ezali buzoba. Vous comprenez? Et j'avais bien précisé que moi je ne vous ai pas insulté, mais je n'ai fait que répéter ce qu'a été la pensée. Il y a différents ambassadeurs wana. Et puis de deux, Azolinga a soutenir Abbé Cholé. Non, c'est connu noir sur blanc que l'abbé Cholé a été trompé dans la fraude. Parce que la première pensée d'abord, il y a que vouloir enregistrer. Et c'est ainsi que le pasteur là, je crois c'est Nzinga, le pasteur là lui a dit Abinisa audio étant que non azana ba enregistrement adana ba enregistrement ya batouté azande enregistrement lisolo ya yena pasteur wana alobaki mais le kola yem tazo détenir enregistrement na il y a risque à 4 place mususu atika ka place oyo baninga balobaki pour moni nous sommes des juristes soki olingi o attendre mutu to olingi o piéger mutu na maloba et que on enregistre mutu yo ko banda ko jouer na ba prudence na ba mona yo. Très bien. Parce que bi que na boro autant no bimisango ba tebele ba oyoka yango asa loko l'assemblée. Donc il a été déjà disposé ya ko soumettre baninga na tentation. Oh, na prière à notre Père et zo ba ne nous soumet pas à la tentation. Même hier zo ba moi wana muto azali ko choper baninga. Non, je n'ai pas peur ya ba audio wana. Mais la lingi na tabisa que na kati ya Abbé Cholé, il n'y a pas la moralité. Parce que ça va biloko même Bible ezali côté les là. Et je pèse bien mes mots. Soka zali kolanda na ebi ko kolanda bato bo kolanda bo ebisa Cholé. Na kati na ye na processus wana il n'y a pas la moralité. Et na zu lokola un élément de preuve encore. Débat na ye autour il y a 40 000 smartphones à Balbucia. Il a manqué des arguments. A Wangani na simana ngwa kondima mebo rese kangama solo. Alors on a évolué. Na lingina ebisana ndeko na kokoma na ba province ndeko alobi que bango basali proposition abi que proposition ezali banal par rapport ya esprit au bango bazolo ba que non on doit dépolitiser la CENI ko écarter les hommes politiques mais na kati ya proposition na bango vous insérez encore l'élément qui nuit, c'est-à-dire ça devient une banalité. Yango na bi que non, les propositions est une proposition banale et j'ajoute encore très banale même. Na on étali les propositions au IDPS, ça veut dire que l'IDPS a la proposition, IDPS c'est l'IDPS qui avait tapé sur le multipartisme. Tobunda na multipartisme ti Mobutu a concédé. Comprenez mon émotion. Toleki. Tobundi pour la conférence nationale souveraine, c'était l'IDPS, il n'y avait pas le CIDE, il n'y avait pas le MLC, c'est l'IDPS. Donc la conférence nationale souveraine, tu sais qu'elle a gagné avec 78 voix. Avec 78 voix, mais malheureusement, mon Sengo, cette fois-là, présent un parlement de la transition, avec comme une troisième voix, ils ont qui a Kengo Wadondo. Donc il y a eu, les lots, Betima Solo, et Bimisi Kabila, li banda na pouvoir, oh, dialogue. Banda ni ba marcher pour le dialogue. Ba beti bod na bango, sangisa, il y a cité de l'eau, il y a cité de l'eau, il de pèse par le trichement et tient tiré la bille. To boy biloko wana. Kodjoa zali moyibi mounen. To rokena deuxième dialogue. Ba la mère mène dans lobby. Il n'y aura pas un deuxième dialogue. Nansuka Yama Solo. Tous ces gens, oh, le lot n'entend pas Congo, bien que tout ça n'a pas le lot, on a gâté union sacrée. Batunion sono, ba opposition ya kalakalawana. Oh, et qu'on s'arrête. Souka Yama Solo, to continuer dialogue. Et même mission na biska, oh, et même mboka, le lot donc. Il doit du respect, il doit avoir du respect. Allez. Na IDPS parce que nos propositions ont été. Vous avez 1 minute pour le dossier de province. 1 minute pour le province. Na l'état dossier, il y a ba province. Parce que vous parlez de l'organisation des élections. On est allé arrangement. Oh, il fait ça la CENI. D'ailleurs, ce qui peut Eoumeli, c'est parce qu'il y a eu un problème en Akatia, il y a CENI, bureau à CENI jusque-là, et nous allons toujours organiser. Cependant, il fallait qu'il va procéder à Madame parce que c'est la CENI qui doit organiser Babylon Konyo Soana. Vous comprenez? Donc, on a lié d'abord na retard, na composition, il y a un nouveau bureau, il y a CENI.
ndepe memi retard wana na ba élection il fallait que ça na kati ya province mais pouvoir ndeko na lingina ya bisaye ko Lualaba ndeko asuleke pas likambu ya kokende na Lualaba mais tout Congolais est libre ya conservateur non constitution lobité te yoloba mbandaka bakendaka te non na lobby peut-être aux informés te otuni ba Mata Junior ba okende mbandaka otuni ba Etienne Longondo bakenda ba mbandaka otuni bandeko nanga Pasteur Gili que je salue aussi en passant bakendaka ba mbandaka batu bazali ebele o bazokende mbandaka peut-être nde ozoyeba te mais lokola kaka kuna ezalaka esika oyo bandai ko soutenir mutu na yo wana eke mutu na wana azate nde pesi opposé à bakebele dossier ça on a 30 secondes est-ce que c'est là est vrai dossier à Mituka ba minéré c'est un dossier vrai on avait arrêté 17 camions mais esprit on est zolo ba masiko na kati nde komi na mo acharnement moko na kati wana parce que ba minéré ba dossier on ezali ko appartenir na entreprise chinoise o ba bengaka Soleil mais ezali ko travailler na kati ya coopérative moko ezali kuna na kati ya Lualaba normalement selon les informations à notre possession Mituka wana efuta ba taxe na yango na division minière na lobi bien selon les informations à notre possession vous voyez parce que nous va chercher à information mais là on a c'est pelaté zani na moni e comme lokola moi acharnement muke likolo ya ministre provincial ya mina na ya directeur de cabinet na ye donc ministre ezali le ministre c'est Chizainga ou comme ça c'est lui le ministre et son directeur de cabinet ezali monsieur Eric lokola bango pe bazala ba penser selon les informations au ba pesibiso bazala pe na ba penser ya ko postuler ko déposer ba candidature na bango comme ba gouverneur lokola ba gouverneur alors bagarre moko e bandu wana siko na kati vous comprenez donc ce sont des bonnes guerres mais ngana lingina lo baboy biso na kati union sacrée on avait embrassé tout le monde lokola le chef de l'état avec non ayambi batu nyonso mutu nyonso FCC oaye oh déjà ça côté na kati ya masuwa ya nowa tozotala ndenge makambo yotamba so atamboli mabe torobeta ye libanga so atambola malamu torobeta maboko mais bitumba na bino wana bolatisa yango président Félix Antoine Tshisekedi te et bosuye pe réputation ya muninga te parce que azolinga apostiller mo sika moko te to créer moi likambo moko boye non en tout cas là on n'est pas d'accord avec cet esprit là il faut que laisser le ministre provincial asala musala na ye malamu Chizainga et botika directeur à cabinet na ye asala pe musala malamu ole bokote la kabongo makita bo sala ba réunion ba butu nous avons les informations ba réunion question à monsieur Mardoché Ntsele question on a une émission très spéciale parce que tout de suite au sola dina yo pona likambo etali dossier wana monsieur Gustave Azali na ba information o ya bimisi ba dénonciation awa o e komi na possession na ye monsieur Mardoché tozali na posa ba détail oza ko maîtriser situation ya dossier ya ba camion ya ba minéré wana o eza ko ba monakati ya toile et na banza tozala na plateau très bien invitation na ngai ekei ndeko Henri aussi ça 3 minutes ya parole tous les deux côtés diplomatie ya mwana mboka Félix Tshisekedi président de la République pour na ba Congomani une réussite totale to faiblesse ya diplomatie moko ezali esengeli mokonza mboka améliorer les sous moi makasi mingi pour diplomatie et bana kokotsa ba retomber makasi pour l'intérêt du peuple congolais. Oui, je crois que la diplomatie Yandeko Félix Tshisekedi ezali échec total. Aujourd'hui le Congo, les problèmes du Congo c'est en fait l'absence d'un leadership compétent et sérieux au sommet de l'État. C'est ce qui est à la base de tout ce que les Congolais sont en train de vivre aujourd'hui comme situation sociale ou sur tous les restes des plans de la vie nationale. Donc, diplomatie Nabiso, c'est un échec total. Le chef de l'État bat les records mondiaux en termes de voyages. Donc, à sa chef de l'État, à niveau mondial, qui n'ont rien apporté au pays. Rien à rien à Kambis te moko te ndeyo mo lobaki awa donc sur le plan diplomatique en tout cas libungu tulu total on est allé signer d'accord na Rwanda et kobimana ye mingi c'est pour aller commander de l'argent pendant que il est président d'un pays riche. On nous a toujours dit le Congo est un pays riche. Comment un pays riche comme le Congo peut toujours aller demander, plairer auprès des autres États?
je sais pas ce qui Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un exercice président et au Congo, nous avons nos minéraux, nous avons les coltans ici na Congo. Et les Rwanda, un pays comme les Rwanda, pays à le Rwanda, a sali usine pour bazouaka. Or, nabiso bazouaka, coltan nabiso, bakendara pour traiter un okuna. Pendant que nous avons beaucoup de moyens. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'ils manquent à leadership sérieux et compétent au sommet de l'État. Nazonga na maramu ndeko alobi awa. Ndeko alobi ya Bécholé n'a pas de moralité. Non. La Bécholé, c'est un homme intègre. C'est un modèle pour la société congolaise. C'est lui qui n'a pas la moralité. Ndeko nange sengelaka lobata Dodo Kamba. Parce que Dodo Kamba azali ko kanga makaka na ndeko Kadima en violation ya mibeko mboka. En violation ya bateste na bango kuna ya plateforme babengi bongo confession religieuse. La Bécholé, c'est un modèle. On ne quoi ko tenir ba propos à tenir on a té na bosenga na ye ameka ko retirer yango soki ya bolinga et azongi lisusu pona ko ba été ba proposition na biso ezali ba proposition moko banal parce que ezali ko senga et ezali ko boyo au même moment ba yi politique na seni pe ezali ko tinda lisusu ko senga te ba délégué politique baza biso to boyi ba délégué politique à quel niveau? Au niveau du bureau. Na bureau ya seni o bongo na ndenge makambo ezali ko sala malelo ezali ko senga ete si délégué ba uta na ba politique et moto moko ya société civile biso to lobi ete bureau wana ba pesa ngo nyonso na ba confession religieuse au monde baza bloqué lelo ceux bazali kuna ils seront bloqués de la même façon. Donc je crois que une minute soki ya robakisa maloba suka pe na bato batali biso parce que to kosukisa na yo na landi ndeko nanga lisusu pe awa il est en train de se réjouir que IDPS a pris part à dialogue, ils étaient contents de participer à un dialogue sous Kabila. Mais les lots, dialogue pour Nabokende. Ouais, ils étaient contents de participer à un dialogue sous Kabila. Il a commencé depuis l'époque des mouvements. Il a commencé des références. Par rapport aux propositions. Lorsqu'il a demandé, c'est par rapport aux propositions. Quand nous parlons IDPS, je vais demander à mon co-débatteur, quand il parle IDPS, c'est à moi de poser des questions. Il doit faire un distinguo. Il doit faire un distinguo quand il parle de l'IDPS. Je ne sais pas il s'agit de quel IDPS. Puisque nous avons IDPS Gibasa, Oyo, Bakoloram, na Moutunaye, chef de l'État, Neko Félix, chef de l'État, Bobino Bolinga Bongo. Na Moutunaye Gibasa, Bazali Bongo, Kosise, Bakongole, Bayi Kongomani Mbongo. Il faut pas, messieurs, s'il vous plaît, messieurs. Quand nous passons à la télévision, je fais mon travail. Vous aussi tant que politique, laissez-moi aussi faire mon travail. Vous avez des éléments solides. Si on vous appelait que montrez-nous si le président de la République qui bat sa fif l'argent de Congomanie, vous avez des preuves. Non, ce n'est pas question. Parce que vous les soulevez tout à l'heure. Mais Kibasa est ministre du gouvernement. Qui est le chef de l'exécutif? N'est-ce pas le chef de l'État? J'ai posé la question. Allez-y pour qui n'est pas la majorité de l'Assemblée. Mukolo majorité va protéger Kibasa kuna ezali banani. Donc j'étais en train de dire que ndeko tanga akozuba IDPS et sengeli asala ka part des choses. IDPS Kibasa, IDPS o musuzaka IDPS le peuple IDPS ya Bruno Tibala. On a évité tanga beti IDPS abeti masolo ya IDPS yo wapi. Et IDPS yo ya président Félix, ya IDPS yo ya Kibasa, to ya IDPS yo wapi. Question de Gustave. Le loyo ba comme mani ba iko souffrir sérieusement. Et je crois qu'en 2023, on a vu ça, on a raison, on va prétendre que tu gagnes l'élection, tout ça, il y a un mot, Luka, Niamu, Bako Luka, Bakazwa, Moutokamba, Seni, Nalibe, Nanabango, et Bisso, Tokotika Bango, Maramouana et les Kate. Très bien. Moi, Namboka Henri, amis téléspectateurs, Tokomina Souka, Tokozape, Maloba Souka, il y a émission à Lelo, et pas la Namboka Gustave, Oyokin de Kolobe, noir sur blanc, diplomatie, et Zali, vraiment, échec total pour y rapporter à Taïno comme côté dans le Congo démocratique. Mon frère Henri, je l'aime beaucoup parce que c'est un intello comme nous. Quand on parle de l'échec, on catégorise le chèque. Et un échec léger, là nous sommes sur le plan pédagogique. Il y a un échec léger et un échec lourd. Un échec léger, c'est lorsque vous avez 4 sur 10, par exemple. C'est lorsque vous avez 3,5 sur 10.
Mais un échec lourd, c'est lorsque vous avez 1 sur 10 ou 0 sur 10. Comprenez? Parce que, yes, quoi, lobby que le chèque, n'a pas d'inga peuple à Zolanda, moi, tant que le dossier peuple, bilo, comme sous Tobi, ça faut tout peser à Kayango. Même peuple à Zomona que la Mouka n'a pas un cœur. Tant que le chef de l'État, sa diplomatie, n'a rien payé. C'est pour la toute première fois que Moka Nabiso est bénéficié de 30 engins blindés. Au Yebi, Toza, na guerre kuna na Est. Non, mais nous parlons de la diplomatie. Nous parlons de la diplomatie. S'il vous plaît, parce que nous avons la vérité. Nous avons un État riche. À chaque ministre, s'il vous plaît. Combien de régistrés? Je sais qu'il veut m'embryer pour que je ne communique pas. S'il vous plaît, Moïse. Je connais mon frère. S'il vous plaît, je retire la parole. Vous avez eu le temps de s'exprimer pour la dernière fois. Laissez Gustave. On parle de la diplomatie du chef de l'État. Ok. C'est le chef de l'État. Abimi na voyage na diplomatique. A arraché bénéfice pour le Congolais parce que nous n'avons pas de l'argent. Il y a poisson babaragé l'élo. Au-delà même il y a embargo, mais nous n'avons pas de l'argent pour acheter. On lui a offert 30 blindés. Ce n'est pas moins ce n'est pas moins il y a un million de dollars. Ce n'est pas moins un million de dollars. Et au-delà de ça, il a bénéficié du cash 1 milliard de dollars. Et Zali, oui, la diplomatie, il y a chef de l'État. On n'a pas parlé de remboursement. Nous avons eu le baliseur. Diplomatie, mais nous avons eu des avions. Le troisième avion venait d'atterrir ici. Ce n'est pas la Mouka qui a fait ça. Au moni tolongolaka air moko ki mutema mabe na kati ya kolobela na biso na façon na biso ya komonela makambo. Vous avez traité Kabila de Rwandais ici. Et nous voyons aujourd'hui. Vous avez dit que Kabila était Rwandais. Nous avons si je peux tolérer peut-être qui sont d'abord incapables d'ailleurs. Je vais tout dire. Je vais dire aujourd'hui et préciser à la population que l'UDPS il y a des gens qui nous suivent. L'UDPS ne peut jamais être comparé ni avec les Sidé ni avec la Mouka. Parce que l'UDPS, c'est quel UDPS? Dans l'opposition, s'il vous plaît. Dans l'opposition, l'UDPS était le parti phare de l'opposition et s'il n'est pas dans l'opposition, la Mouka n'est pas dans l'opposition sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, la Mouka est allée partir en opposition sectorielle. Malheureusement, opposition il y a Tchangou, opposition à Tchangou. Ceux qui vont dire que non, moi je la marche na Tchangou ezate ba wanile marche. Bakepa Jantini Ngobila après c'est mon 15 000 $, ba fout à transport wana ba zui Jantini Ngobila za malam. Lelo oyo ba changer meeting. Pour le moment que non, so Tchangou ezate bango position na d'ailleurs meeting ba ke osela ngwa na Tchangou. Et qu'est-ce que ce meeting là produit? Il peut me dire c'est que lui a retenu de ce meeting là Martin Fayulu. Alors, on va faire ça. C'est ce qu'il va me dire. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons intérêt à aimer le chef et le peuple est toujours derrière son président, son leader. Le président Félix Antoine Tshisekedi, nous devons le mettre d'ailleurs. Le peuple a manifesté parce que Jantini Ngobila a ça là écoute plein pour le cabino. Donc là il n'y a pas de débat. Moi je vais solliciter l'audience et pas le président. Je vais solliciter ma chance et pas le président Mbosso. Baliste ba député bazwa ki jeep. Martin Fayulu azwi yango directement. Non, on l'a bien attend mutu moko te na nobe attend mutu moko te. Na suppléante
Oh, il y a Martin Fayoulou. A vu Palissade. Président Martin Fayoulou. Nairobi, il fallait qu'il y ait pas un élément. Les Congolais, le vendredi de quoi? Le vendredi, s'il vous plaît, 30 secondes, si ça. Débat autour, il y a les nationaux, il y a ici des Bazu Badjip. C'est un faux débat. J'ai même ma main à couper. Ceux qui osent la députée, moi, quand il y a ici le débat, qui dit merci d'être avec vous.